Nous avons lu ensemble l'introduction après savoir le psaume 73, 73 verset 24. Psaume 73. Psaume 73, verset 24. Tu me conduis selon ton dessein. Il y a des passages dans la parole prophétique. Ezali Il y a na des passages maloba dans le Nouveau Testament où na cette notion est liloba mentionnée. Je oyo ya voudrais lisakoli lire pe na kondima na sika Ésaïe 47. litangi oyo yango elobami 46. yango tokotanga na mokanda ya Esaïe 46 na verset 10. Dès le commencement, Uta ebandeli j'ai annoncé la ngai fin natatolaki oyo ya suka et depuis les temps anciens, pe ce kotalelaka qui n'était pas batango encore eleki arrivé. ngai nazali kotatula nanu kutu ekomi te. Donc, j'ordonne Ngai nazali que mon kopesa dessein mobeko s'accomplisse. mpo nete mwangu na ngai Et kokokisa s'accomplit mpe ngai nazali tout kokokisa ce qui me plaît. oyo nyonso ezali kosepelisa ngai. Dans le Nouveau Testament, le Kati passage na bien kondima connu, na sika c'est toyebi Actes des Apôtres, litangi oyo chapitre eyebani 20, malamu kotalaka verset misala 27. ya bantoma. Actes des Apôtres, Actes chapitre 20, des apôtres verset chapitre 27. 20 na verset 27. Car je n'ai pas manqué Mpo nete ngai de vous nazangi te annoncer nakoka tout koteya bino le dessein toli mobimba de ya Dieu. Nzambe. Quel passage, quelle parole merveilleuse. Oyo ezali eloba moko ya Il y motuya a aussi na cette kati ya parole bikomi qui na reste bule toujours mpe unie à ezali toi. lisusu oyo ezali Psaume kokangama na ngai. 73, verset 23. Kotalelaka psaume 73 73, verset psaume 23. 73 Avant na de verset pouvoir le 23. rester, nous devons l'être devenu. L'union avec Liboso Dieu tokoka et kozala bonge l'humanité tokoka s'est en kozala effet oyo tozali réalisée lorsque Dieu wana s'est fait boyokani na homme. Nzambe yango Il était en ekokisamaki Christ ntango Jésus Nzambe qui nous a azalaki kati réconciliés na avec Kristo lui-même. akomaki moto Ce fut mpe le moment azongisi de boyokani l'union na ye de na Dieu biso moko avec wana l'humanité. ezalaki boyokani na Il n'y a Nzambe na pas d'autre mokili na ye jour, ezali pas mokolo d'autre moko événement, lisusu te pas d'autre foi, to pas ntango d'autre mosusu voie, te pas to d'autre banzela vérité, mosusu pas d'autre vie to bisolo que mosusu celle to bomoi qui nous a mosusu été donnée kaka par oyo Dieu epesameli biso na en nzela na Nzambe Christ. kati na Kristo. Tu me conduis selon ton dessein. Yo ozali komema ngai Non kotalelaka pas selon mwangu ce na yo que prônent les communautés ezali te religieuses lokola oyo ou les communautés religieuses babinzambi livrent ezali les kotatola to bango bazali paroisses ou les kosepela communautés, mais to selon paroisse ce moko que so Dieu a communauté moko boye décidé dans sa kasi parole. kotalelaka kaka oyo Nzambe Lors de la moko dernière akatikati na liloba na ye conférence dimanche dernier ntango à totalaka Zurich, na un monsieur très bosangani oyo mosusu aimable ozalaki est nango venu kuna na Zurich le voir et m'a dit, ndeko frère moko Franck, vraimen azalaki il était moto écrit komoni dans la malamu parole de Dieu, alobi ete mpo na nini yango par les prophètes et les ekomami apôtres. na liloba na Avons-nous Nzambe encore na besoin basakoli mpe na de nos bantoma jours eske na ntango na d'un biso oyo prophète, tozali d'un homme lisusu de Dieu, na ntina ya moto comme moko cela a été mentionné? ya Nzambe to profete Ma songolo réponse a lokola yango été, ekomami nous en avons plus que jamais besoin. ngalobi te wi ebongi Non toza pas nango pour vraimen proclamer une bosenga nouvelle koleka encore koleka révélation, eza te mpo mais na pour kopesa révéler ce qui emoniseli ya est kala caché kasi mpo na dans la kolakisa parole biso oyo et ebombami l'apporter au katikati peuple na de Dieu. liloba mpe komema yango Si l'on na considère les faux prophètes libota na qui Nzambe se sont so manifestés totali aussi basakoli oyo ya des siècles, lokuta oyo ils ont leurs bamonisamaki propres enseignements, na batango leur eleki propre bazalaki na compréhension, masangi na et masala ils ont bilakisi na bango présenté leur moko propre mpe programme. bandimbola na Les bango mpe hommes bazalaki na de Dieu bamwango na bango proclament kasi le bato na dessein Nzambe du bango bazali Très-Haut. kaka koteya Ils oyo n'ajoutent ezali mwango na rien Nzambe oyo ya au lokolo ya témoignage likolo mpe achevé bazali des kobakisa Saintes eloko moko te na Écritures, mais litatoli oyo sont, esi comme le esukisami ye ya terme liloba prophète l'indique, des révélateurs de lokola la volonté de Dieu. lobelobi yango ete bango Dieu bazali parle baoyo par la bazali bouche des kopesa hommes et de nos jours, il emoniseli s'est na produit. Nzambe Nzambe azali Nous n'en avons pas kolakisa honte, biso bien ntango au nyonso contraire, makambo nous nini en ezali sommes très kokokisama reconnaissants à Dieu biso ali kozongisa qu'il matondi na ait Nzambe eu un mpo nete porte-parole. na ntango Je na le biso répète volontiers moto moko et azalaki je molobeli le na ye souligne. mpe nazali Non koloba ngo pas pour na sembo apporter de nouvelles ezalaki kaka te mpo na aya révélations, komonisa biso mais baemoniseli ya pour sika remettre la kasi mpo na parole kozongisa sainte, liloba oyo na l'Ancien bule et le Nouveau kondima Testament, na kala mpe kondima na pour sika remettre tout sur le kozongisa chandelier nyonso tu likolo na de la mwinda Genèse jusqu'à l'Apocalypse. mpe kobandaka na buku na Et de Genesi na Apocalypse chapitre séparer 22 la parole de
toutes les interprétations. ye akendaki mosika na bandimbola nyonso ya bato atini ete Que la parole soit mwasi libala ya préparée liloba amibongisa préparée pour le amibongisama grand et mpona glorieux jour mokolo oyo du ya retour monene de notre ya Seigneur bozongi Jésus-Christ. ya nkolo na biso yesu kristo. Quand un homme vient au Seigneur, son propre chemin s'achève là même. moto oyo na nkolo mosalani ezali kosuka kaka epai wana. Chantez ensemble dans ce cantique. Biso Dis toyembi pour moi, elongo attendre toyembi ete encore. mpo nani biso Oh, koki kozela âme, lisusu lève-toi et viens vite vers lui. kolotelema mpe yaka mbangu epai na biso. Ton sauveur t'appelle depuis si longtemps. Il t'offre volontiers paix mobikisi na azali kobenga yo uta kala mpe azali kopesa yo kimia mpo bazoplasa kopema. Cela aussi, je l'ai souvent dit, celui qui wana vient au mpenga Seigneur mpe ne naloba repartira kango pas tel qu'il est oyo venu. azali koya epai Il fera na l'expérience de nkolo la puissance de Dieu akozonga et ndenge sera ayaki un te homme ya transformé. komona nguya na Nous nzambe pouvons mpe ya kozonga lire moko asi ya dans les bungwani. évangiles So totangi celui kati qui na venait basango à malamu lui tokomona ete aveugle baoyo nyonso repartait bazali voyant. kopai na ye bazomona Celui te qui venait bazali à lui kozonga lépreux bamoni repartait bazali na pur. maladi ya mbala Qu'il fut sourd, bazali muet, kokoma quel qu'il soit, peto quel ata qu'il azalaki fût, koyoka te to quiconque venait à lui moto azalaki ndenge nini na ndenge na ya chargé de kobika péché, il lui disait, to tes na péchés masumu te ebele sont soki aye pardonnés. epai na Au ye malade, alobeli sois koloba guéri, na bango prends ton ete lit et rentre chez masumu no toi. ebekisami yo moto maladi Rencontrons aujourd'hui nzambe mpe na notre opezonga epai Seigneur na yo et mpe prions-le lelo oyo sincèrement du tokoloba fond kaka du na cœur nkolo na biso de tobondela ye nous kowuta na mitema na biso manifester mobimba sa akoka puissance. komonisa Combien monguya na ye d'entre nous espèrent boni non kati na seulement biso bazali entendre na une elikya prédication, mais bayoka aussi kaka liteya te expérimenter bakoka Dieu mpe sous kobika l'écoute de la nzambe parole. wana Que bazali le koyoka premier de la liloba parole par ete la puissance du oyoyo Saint-Esprit soit mosala na réellement liloba na nzela molimo perceptible santu au sein de yango l'assemblée, ekoka komonisama na racheté par katikati le ya sang. lisanga oyo esomami na nzela ya Nous makila puissions tous témoigner mpe biso que c'est tokoka bien d'être kotatola ici, ete car le ezalaki Seigneur est malamu au tozala milieu wa de mpona ete nous nkolo et azali a kati na agi biso par grâce mpe ye asali na nzela ya sur ngolu nous na ye tous. na kati Nous na avons bikolo na en biso effet nyonso. la visite particulière de biso nos toyambi frères awa de ndeko na biso Breslau parmi nous. mibali bauti na Nous tenons presari du oyo fond du bazali cœur kati à na biso saluer tout mpe na motema na biso particulièrement mobimba encore tozali et kopesa encore bango mbote les frères qui servent là, qui servent eleka so bandeko oyo bazali par la kosala parole, qui assument leur bakosalela responsabilité dans leur pays et dans kati na liloba les mpe bazali kona mokumba na bamboka na bango assemblées où Dieu les a placés. epai nini Nous masango voulons nzambe consacrer apesi tout bango particulièrement à mpe Dieu. baoyo mibale Nos toni deux frères kozongisa de bango Breslau, vous le savez, bango mibale bandeko na les biso ya temps presa sont oyo très très boyebi graves. ete La moisson batango est ezali grande, mais mpasi les ouvriers sont peu elanga ezali nombreux. monene Ce n'est kasi pas non basali plus un bazali mystère moke que tous les prédicateurs ont biso lié, mposa na biso sont ebonge liés te à la doctrine de leur propre tei mingi bakangami kaka na malakisi Les ya uns font des bangomba na bango convertis, des misusu bazali méthodistes, kozwa bato des bakomisa méthodistes, bamethodiste témoins bamisusu de bakokoza Jéhovah. batémoin de Chacun jehova à sa moko na manière moko façonne azali na les lolenge na ye convertis selon ye azali komemama ses propres kotalaka souhaits. Nous ndenge nini souhaitons nzambe que nzambe ces na bango deux ezali frères kotinda de Breslau kotinda na yango biso azali koloba na bandeko na biso utilisent mibale leur temps et leur talent bakoka koutilize pour makasi na créer bango te une mpona bakende nouvelle basala lingomba moko ya sika confession basala religieuse et y lingomba rallier moko des gens, lisusu ya sika mais babanda que kozwa bato kasi s'ils bakende doivent être mis au soki service de balingi ete Dieu, bakota na mosala na qu'ils soient nzambe comme il se doit, basala sans yango venir lokola yango doctrinalement à ezali tel ou tel bakangama na kati ya liteya moko te ya assemblée, lingomba mais songolo en proclamant kasi bango bakende véritablement tout le dessein tatola de kaka Dieu comme oyo il nyonso ezali convient. mongo na nzambe lokola yango Et je ekoki leur ai vivement mpe nga recommandé nayebisaki de bango ne pas songer à fonder bakoka kokanisa te des soki assemblées, bazongi basala mais de mangomba proclamer la parole kasi de bango notre bateyaka Dieu liloba na à nzambe na toutes biso les na mangomba nyonso assemblées na mangomba nyonso existantes partout ezali où des portes epai nyonso s'ouvriront. bakokende epai nini bikuke Il y a kofungwamela déjà bango suffisamment d'assemblées. toyebi ete Ce que mangomba nous biso souhaitons nzambe voir etondi maintenant, mingi po biso ya c'est nango que le bosenga Seigneur ete nkolo baptise son Église. akoka Et son kobatili akoka Église n'est kotonga pas une lingomba na ye organisation mpe créée lingomba par na ye les ezali hommes. oyoyo ebongiseli bato babongisi te oyo ezi bomoi nango na nzela ya bato Est te l'organisme kasi lingomba na ye vivant du ezali corps oyo de nzoto ezali na Jésus-Christ. bomoi
oyo ezali nzoto na Yesu Kristo. tel qu'il nous a décrit dans Lokola de yango nombreux elakisi passages, biso notamment na dans 1 makomi Corinthiens ebele au chapitre makomi ebele 12. koleka na 1 Corinthiens chapitre 12. C'est un corps, ezali nzoto mais il se compose de nombreux membres et nous kasi sommes kati na tous matambe baptisés ezali dans un seul mingi esprit mpe pour biso former un tobati seul corps. tozwi Et le libatisi Christ na est molimo et moko reste mpo le na chef de totonga l'Église. nzoto C'est moko à mpe lui Kristo que ye moko nous nde devons nous mokonzi na soumettre. lingomba C'est à lui que mpe nous na ye nde devons bongi na biso obéir. tokoka kotosa. Que sa parole Tika soit ete liloba en na vérité ye une ezala lampe kati na biso à oyo nos pieds pole na makolo na biso et que Dieu nous préserve de mpe toute nzambe illusion, akoka kosala ete tokoka nous accorde kotia makanisi sincérité na et biso moko te honnêteté, apesa biso ezali afin que nous sembo nous examinions na sans tina ete cesse biso pour tokomitala ntango savoir si nous nyonso sommes en mpona accord tokoka avec lui et koyeba sa ete soki toyali parole. na boyokani na ye mpe na Si liloba sa na ye grâce mpe s'est soki ngolu na ye manifestée avec puissance ezali dans komimonisa na notre nguya vie, nyonso na bomoi si na comme biso Paul nous pouvons proclamer par lokola grâce, Paul alobi ete biso tokoki kotatola na nzela na ce ngolu n'est mpe plus tolobela moi te ezali lisusu ngai te vie, oyo azali mais kobika c'est le Christ ezali nde qui Kristo vit azali en moi. kobika kati na Ce que ngai je vis encore maintenant, oyo mpe nazali je le kobika vis dans sasa la ipi foi nazali kobika yango du na nzela ya Fils de kondima Dieu. ya mwana na Nzambe. Si cela nous est donné en tant Soki que yango fils et filles epesameli de biso Dieu, lokola mpe bana mibali alors mpe bana nous basi na sommes Nzambe véritablement wana biso tozali vraimen secourus. solo bato oyo Aujourd'hui bazwi encore, lisungi na Nzambe. Lelo lisusu puisons à sa plénitude ebongi grâce ete après grâce. tokoka kozomela katikati na Suivons intérieurement liziba na la ye prédication. ngolu likolo na ngolu Laissons-nous conduire toyoka par kaka l'esprit liloba dans toute la vérité. totika ete Et molimo faisons ekamba ainsi biso une na nouvelle bosolo expérience nyonso avec mpe Dieu. tokoka Comme kosala je l'ai dit libiki tout ya à l'heure, sika na nous Nzambe vous souhaitons à tous mpe na la ntina yango bienvenue. toyali Et kopesa ensemble, bino nous nyonso nous boyei trouvons à malai la table du mpe Seigneur biso nyonso tozali qu'il na a mesa na nkolo abondamment dressé oyo pour abongiseli nous biso et qu'il continuera mpe à ye dresser abondamment. Je akokoba voudrais, et c'est kobongisela vraiment biso devenu mpona pour moi kokolia une malamu préoccupation yango nde majeure ezali eloko oyo ya pour ces motuya deux ekomi jeunes mpo na ngai frères mpo na bandeko qui se mibale sont tant efforcés de bango devenir basali makasi mpona ete prêtres bakoka kokoma catholiques qui ont étudié sans batangaki étudier mingi sans relâche, bazalaki bakatolike chercher sans batangi relâche mingi aussi bien bazalaki la lumière kolukaka d'en haut, pole oyo a euti fait epai na Nzambe irruption dans leur vie. Je mpe voudrais na mbala que moko yango nous en fassions ebimiseli tous bango une affaire na de bomoi na cœur, biso na afin que bango nos prières, tokoka kotiongo na en mitema na biso particulier pour ces mpona te deux-là, na bondeli na biso s'élèvent mpona ndeko jusqu'au na bango trône de mibale Dieu. oyo ekoma ntina ya bandeko Ils ne mibale se ekoma contentent ntina pas de changer de camp, de passer etumbelo na d'ici Nzambe à tolingi te kozala na ntango na biso là-bas, awa mais que tout l'ancien levain tokoka soit kosala ete retiré oyo nyonso to et qu'il puisse makambo oyo ya devenir kala une elongwa partie katikati na nouvelle, biso comme tokoka il est kokoma écrit oyo à pati l'assemblée moko de ya sika Corinthe, lokola Paul alobi yango sans na levain pur et vrai, bakorinte kuna afin oyo ezali pati moko oyo ezali na levire les moko choses te anciennes mpe biso sont passées, tokotatola ete voici makambo ya tout kala est yango devenu eleki nouveau. mpe nyonso ekomi ya sika. Je voudrais à nouveau nalingi na lisusu fonder cette méditation sur quelques totonga passages bibliques, oyo ezali liteya lelo na makomi mettre l'accent mpe sur biso tokoka kotia la parole de moboko Dieu qui demeure na oyo ezali loba na éternellement, Nzambe ezali comme nous le koumela faisons seko na depuis seko toujours. lokola tozali kosala yango ntango nyonso. Nous savons tous biso toyebi ce nyonso que Jacques a écrit oyo dans sa Jacques première akomaki épître, na epitre na ye to makomi na ye ya liboso soki chapitre totali 1, Jacques chapitre na chapitre oyo ya yambo 1, Jacques verset chapitre 18. 1 na verset 18 C'est par sa libre volonté ezali nde d'amour kati na qu'il bolingo nous na a ye par la moko parole na bolingo na de ye mpe vérité ye aboti biso na nzela liloba ya solo à mpe abengi biso l'existence. tokoka kozala na Autre bomoi traduction, na ndimbola mosusu elobi né de boye nouveau ou biso régénéré, tobotami engendré mbala ya afin sika mpe que nous soyons pour tobongwani ainsi dire mpona ete tozala les soki tokoki prémices koloba yango parmi ses momboto oyo ya créatures. liboso ya ekelamu na ye. Il s'agit ici du fait awa ezali divin na oyo yo mosala na selon Nzambe lequel une nouvelle kotalelaka naissance ete mbotama moko ya sika ne peut avoir lieu qu'à ekoki partir de la kokoma semence komonana divine
kaka kouta na momboto oyo euti epai na Nzambe na nzela ya kobotama na nzela na molimo. Nani kotanga litangi ya suka na Matthieu 28 na verset 20. Pe bino lakisa bango bakoka kobatela oyo nyonso nakomeli bino mpe boyeba malamu ete ngai nazali na bino mikolo nyonso tina suka ya elikeke. Nous avons pris en charge le mandat de Dieu et l'avons compris. Ainsi, nous devons enseigner tout ce qu'il a enseigné. Observer tout, non seulement d'aller dans le monde entier, d'annoncer l'évangile et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus, mais aussi d'enseigner tout ce que le Seigneur a ordonné. Ce mandat divin, cette envoi divin aujourd'hui, yango pe lisusu ezali lolenge moko ndenge yango ezalaki na ebandeli. Biso tokotisami na oyo ezali mosala na Nzambe. Kristo nkolo na biso abandaki lokola yango ekomami na Matayi na nzela na ye nyonso ebandaki. Mpe biso tozali mpe kokitana ye moko yenda azali motu mpe biso tozali matambi. Nalingi kotanga mokanda na Hébreu kotalelaka Hébreu chapitre 2 na verset 3 na verset 4. Hébreu chapitre 2 verset 3. Comment pourrions-nous donc échapper si nous oublions un salut aussi grand qui a en effet pris son origine dans la proclamation faite par le Seigneur, et nous a ensuite confirmé de manière fiable par les témoins auriculaires. Juste en passant, vous remarquez que l'auteur sur le pupitre n'était donc pas un témoin oculaire. Cela nous a été confirmé de manière fiable par les témoins abikaki yango te me ye albete ye memelaki na bato oyo bayokaki mpe bamonaki yango. Mpe Nzambe ye moko apesaki litatoli na nzela ya bilembo mpe na bikambo minene ya nguya na nzela ya likabo na Molimo Santu kotalelaka mokano na ye mei nyonso ebandaki na Yesu Kristo kolo na biso mpe oyo etikali yango ekozwa kosukisama na yango kotindama na Nzambe yango ezali mokumba oyo epesameli biso mpe kokokisama na mbongoma moko te tina suka na Jean 20 na verset 21 yango ekomami ete na Jean Yohani 20 na verset 21 mpe yayebisaki bango lisusu kimia ezala na bino lokola tata atindi ngai mpe natindi bino kotindama moko mokumba moko wana lingomba moko oyo ezali kotalelaka kolo na motema na bango oyo basombani na ekulusu na makinani ya bule kuna na Golgota. Totangi Yohani 15, Jean 15 na verset 26. Wana tango oyo mosungi to oyo azali molobeli na biso ye akoya oyo ngai nakotindela bino kouta epai na Tata Molimo na solo
sort du Père. C'est lui qui rendra témoignage de moi. Nous avons lu aussi la parole de vérité, ici nous lisons de l'esprit de vérité. Dieu qui est la vérité, c'est la vérité peut sortir, qu'il s'agisse de la parole ou de l'esprit ou de la vie, tout ce qui vient de Dieu est la vérité. Tous ceux qui croient ekoya likolo na ba oyo nyonso bazali kondima yango nde ezali molimo ya solo mpe biso tozali kokoba na kotanga na biso na sango malamu ya Yohane Jean na chapitre 16 na verset 13 Jean 16 na verset 13 Mais quand il viendra, kasi tangu ye akoya l'esprit de vérité, o molimo ya solo il vous conduira ye dans akomema bino toute la na vérité. oyo ezali solo nyonso C'est là aussi une expérience yango nde ezali que nous pouvons libiki vivre par oyo tokoki grâce. kobika na C'est nzela une na ngolu chose ezali eloko de mosusu dire que ya l'on a koloba reçu le ete biso toyambi Saint-Esprit, molimo santu que l'on a été loin mpe biso tozwi et ça n'est epakolami tout mpe ezali eloko autre mosusu directement conduit kozala par oyo le bazali kotambola Saint-Esprit mbala moko na nzela ya molimo dans mosantu toute la vérité. mpe biotambwisami na bosolo nyonso Vous êtes conduit par le Saint-Esprit yo pour être omemami conduit dans toute la vérité. na molimo santu mpona tomemama totambwisama na solo nyonso oyo ezali Nous vivons à na une moto ya époque mingi où l'action toyali de l'esprit kobika na ntango traverse, oyo souffle à travers toutes mosala na les communautés nzambe religieuses, ezali les communautés koleka religieuses na libres mangomba nyonso tu existantes. baoyo ezali kobika oyo kaka tokesana ezali ete baoyo bazali bakatolike bazotikalaka bakatolike baprotestant to batomboki bakotikala kaka batomboki baprotestant mpe moko na moko azali kotikala kaka epai oyo ye azalaki na ebandeli ngai nalobaki yango awa ngai nalobaki mokolo moko natangaki na mbuku oyo to bajournal oyo ya Vox wana ezali mokanda bakatolike romain basala yango bazango bazalaki na esengo bazoloba ete uta ntango ye azwi libatisi na nzela ya molimo ye anetolaka kaka Marie nakala alobi ete ye ezalaki kososola yango te kasi nsima ya libatisi ya molimo yango ekomaki pete wana besoki tokoki kondima yango te molimo mosantu ezali kokangela biso na oyo ezali libungi mpe meme biso na oyo ezali solo mpe solo ezali eloba na ye ya bule nde na ndimbola wana okoki kokanisa ete tozoloba yango na makasi ntango biso ozali kotalela kaka oyo ezali liloba biso ozali kosala kaka te mpo neti tolingi yango mpo neti ke nkolo apesaki biso oyo bokebi na ntina oyo ezali na ntango na suka alobaki ete basakoli ya lokuta mingi bakobima mpe bakristien nyonso to ya lokuta bakobima na ntango na suka oyo ezali kombo Kriste ezali mopakolami ekozala na bapakolami ebele kasi bango bakozala baoyo ya lokuta na ntina na yango ezali nde epakolami te nde ezali eloko oyo yo koki kotalela ekotala bomoi oyo ezali katikati na moto nzoka nde soki nzambe apemisaki bomoi moko ya sika kati na moto na nzela ya mbotama ya sika oyo ewuti na momboto oyo ewuti epai na nzambe mpe soki mosali na nzambe molimo santo ye katikati na moto oyo lokola nguya na nzambe oyo ezali kopesa bomoi wana bomoi oyo mena ya nzambe ekobima kati na ye kati soki na kati ya elimo ya moto oyo mbotama moko ewuti epai na nzambe esalami nanu te
qu'est-ce qui pourrait s'épanouir, grandir et parvenir à maturité? Qu'est-ce qui pourrait? Non. Ainsi, la parole était au commencement. Et la parole est à la fin. Et l'Esprit de Dieu sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Nous y croyons tous. Que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu biso tokozala comme fils et filles de Dieu, tokomonisama lokola bana mibali mpe bana basi na Nzambe mpe tokobika oyo ntango oyo mokili ezali kozela oyo mpo ntina na yango ezali kolela ntina ntango oyo bana na Nzambe bakomonisama na mobimba na bango na nguya na Nzambe mpe bakobika kosukisama na bango na kombo na Nkolo. Soki ntango na ntango biso ezali koloba toza kosola oyo etali makambo na libatisi ebete yali matoi ezali katikati na Biblia ezali kaka na ntina ete biso tokoka bibongisana oyo ezali dernier verset ya Matthieu 28 lakisa bango bakoka kobatela oyo nyonso ngai nakomelaki bino wana ezali na kati ya makambo wana biso tozali koumelawa te na ntina oyo makambo oyo etali ya koponama to oyo azali spécialité ya moto na moto parce que ezali na bamangomba nazali kokritike bango te menga natamboli mwamwe ya mokili momo ezali na bangomba mpe na bateyo bazali bapunda na bango baza komatelaka yango ezali balakisi na bango epai nini bango baza kozwa yango ekomi spécialité to eloko na ye kaka kangami nango mpona teya akowumela kaka esika wana tina ntango akoki kotelema lisusu na malamu te Nzambe alingi ete biso toteya oyo ezali toli na ye nyonso soki libatisi ezali yo mpe solola yango mpe na ntango na yango ezali eloko nyonso oyo Nzambe ezali na kati ezali mpe na oyo ezali ososoli na Nzambe libatisi nyonso ezali kokende esika moko mpe soki nyonso otali na katikati na mosala ya bantoma nyonso tu yango emonisani soki totali oyo tokoki koloba moke na ntina oyo ezali komonisama ya Nzambe mpona eloko moko mpona kozwa na bososoli ya malamu ya koyeba Nzambe na nguya mpe wana biso tokoka tokoloba oyo kotungisama lisusu te toyeba ye azali nani kasi biso toyeba ete kotalelaka litatoli ya Nkolo na biso mpe ya likomi na bule mpe tokoka kozwa oyo ezali liteya na Nzambe ezala litatoli na biso moko. Dans Jean chapitre 14 na verset 7 otalelaki Jean 14 na verset 7 Si vous m'aviez connu, soki bino boyebaki ngai vous auriez aussi connu mon père. Bino bongaki mpe boboko koyeba tata na ngai na verset 7 soki bino boyebaki ngai vous auriez aussi connu mon père. Bino mpe bongaki koyeba tata na ngai. Désormais, vous le connaissez, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Wana bino bosi yebi ye mpe bomoni ye. À ses côtés, bomoni ye. Où l'avez-vous vu? Bino bomonaki ye wapi mpe bomonaki ye ndenge nini? Soki bino boyebaki ngai nde boyebaki mpe tata na ngai. Sasa epi bino bosi boyebi ye mpe bino bomoni ye. Alleluya. Nkembo na Nzambe. Philippe ayebisi ye Nkolo lakisa biso tata. Cela nous suffit. Yango eloko na biso ya mutu yango na esuki wana. Et vous l'avez vu. Kola lobeti bino bomoni ye. Dans le verset 8 montre pe ozali koloba lisusu lakisa biso kola lobi yo lingeni.
lakisa biso ye tokoba notre lecture, verset 9. verset 9. Pe wana Yesu azongiseli edi maloba ngai nazali na bino uta banda kala bongo oyo ozali koyeba ngai te Filipe oyo amoni ngai ye amoni tata ndenge nini okoki koloba ete lakisa biso tata ozali komona ye azalaki na ngambo moko te to ngambo mosusu kasi oyo amoni ngai amoni tata na verset 10 yo ozali kondima te ete ngai nazali kati na tata ete tata azali mpe katikati na ngai maloba oyo nazali koyebisa bino nazali koloba nango na ngai moko te kouta na ngai moko te ezali nde tata oyo azali katikati na ngai ye nde azali kokokisa misala oyo nyonso bondimela ngai nazali katikati na tata mpe tata azali katikati na ngai soki bino bokoki kondima ata misala oyo ezali kosalama oyo ezali litato moko ezali pole ya nkolo na biso azali kozongisa matondi na nkolo mpona liloba na ye oyo ezali na motuya mpe ya bule motu moko te to molakisi moko te to oyo ya katikati ya biblia akoki kolongola oyo ye moko kolo alobaki mpe ateyaki akoka kotia makanisi na ye na makambo oyo bambato bakoki komikosa kati nzambe alobi biso oyo ezali ya solo ete tata amimonisi katikati na biso na nzela ya mwana nde kombo na ye komi vraimen na motuya na kati na biso nyonso. Dans l'évangile selon Jean, kotalelaka sango malamu ya Yohani Jean chapitre 10 mpe kuna toali kutana na likambo moko ezali obe yango moko oyo kosalamaki na esika wana biso ozali kotanga na Jean to Yohani 10 na verset 33 Jean 10 verset 33 na Jean 10 na verset Les Juifs lui 33 répondirent, bayuda bazongisi ye yana pas pour une bonne ezali te mpo na mosala moko ya malamu biso tolingi koboma yo pour blasphème. pona ete yo ozali kotuka Les Juifs étaient si purs. yeba ete bajuifu bango bazalaki komona ete bango bazali vraimen bato moko ya malamu ebani kobambe mabanga na ntina oyo ya bilakisi na ye yoka ntina nini bango bamonaki ete ye azali kotuka liloba na verset 33 Les Juifs lui bayuda répondirent, bazongiseli ye yana ce n'est pas pour une bonne œuvre ezali te que mpo na nous mosala voulons moko ya malamu biso ozali koluka koboma mais yo pour blasphème, kasi paske yo ozali précisément kotuka parce que toi, mpona ete qui es koleka pourtant yo oyo un ozali homme, motu tu te fais Dieu. yo ozali komikomisa nzambe C'est donc cela qui ezali aurait nde oyo constitué ezali le blasphème. eloko bango bayaki ete Qui est ye un homme, atuki liloba toi qui yo es ozali né dans motu ce monde, yo comme obotami na mokili tous oyo les autres lokola hommes. bato nyonso to na Tu te mokili fais oyo Dieu yo ozali en koloba ete oyo ozali nzambe être yo ozali le kotatola Fils de ete Dieu. yo ozali mwana na Ces Juifs nzambe savaient au moins bayuda oyo bayebaki que le Fils ete mwana devait être et serait en même temps la révélation ye du moko afali Père, azala oyo ezali conformément emoniseli à ya tata Isaïe 9, kotalelaka na verset Isaïe 5 9 na verset et 6. 5 na verset Un 6 enfant nous est donné, mwana un fils nous moko est né, epesameli biso et la domination mpe reposera kokonza kozala sur son likolo na ye épaule. na mapeka On na ye l'appellera bakobenga ye merveilleux, conseiller, oyo azali puissant, conseiller Père éternel, nzambe na prince de la libela na paix. pelaki Il savait que le prince Fils na kimia qui allait bango bayebanaki ete mwana oyo devait akobotama être Dieu ebongaki ete azala lui-même, nzambe ye révélé moko sous une forme oyo aye humaine. na ndenge moko na La nzoto parole
allait se faire Liloba chair. ebongaki te koma nsuni mpe biso ozali kotanga Ce passage, puis passons peut-être directement au verset komi oyo mpe 34. tokopa tokoleka na verset Jésus lui 34. répondit, Yesu azongiseli bango liloba n'est-il pas écrit dans yango votre ekomami loi, te na katikati ya mibeko na j'ai bino vu, oyo vous ete êtes ngai nalobi ete des bino dieux. bozali Verset banzambe 35. Donc, si l'Écriture a déjà appelé Dieu soki likomisi des ebengi hommes à qui la parole de Dieu banzambe a été bato oyo na adressée, nzela na bango liloba na nzambe et ekomelaki l'Écriture bango ne peut tout de mpe même pas likomi être ekoki kobwakisama te enfreinte ou selon d'autres enfreintée, donc ou bien alors annulée ou selon tomosusu balobi ete d'autres ekoka traductions, kolongwa selon cette traduction, kotalelaka la ndimbola l'Écriture oyo ne peut pas perdre sa validité. Verset liloba 36. ekoki kotika Comment pouvez-vous alors kotika accuser de bokonzi blasphème makasi na celui yango à te qui le Père a conféré bino la bokoki koloba nini consécration et oyo qu'il na a ntina moto envoyé dans le monde? nzambe Parce que j'ai dit, ye moko je asumi suis le mpe Fils atindi de na Dieu. mokili mpo ngai nalobi ete ngai nazali mwana na nzambe. Si nous suivons ainsi ces explications, nous voyons que la question de la divinité a toujours oyo été ezali ndimu il n'y a aucun homme sur ndenge nini terre azali et que kopesa personne ndimbola ne na s'imagine likambo oyo pouvoir saisir ou biso toyebi ete comprendre ezali na longe mosusu te moto akoki koyeba ndenge nini akoki kosala mpona kososola nzambe. Ezali kaka kotalelaka na oyo epesameli biso na se oyo ote libombani monene oyo yango efungwameli biso kaka na nzela ya molimo santu oyo akomaki yango na ndenge moko ya solo kotalelaka 1 Timothée chapitre 3 na 1 Timothée chapitre 3 na verset 16. Tala libombani oyo mpe ya bonzambe yango nde ezali na motu ya monene nzambe amemonisi kati na motu amemonisi kati ke na nzoto mpe amonisami na nzela ya molimo mpe yamonisami na batatoli mpe yateyami na mokili mpe bayambi ye kuna bayambi na mokili mpe amemami kuna na nkembo. Biso tokoki koloba lokola yo wana tunaki yango na ntango wana yo ozali oyo abongaki aya to biso tokoki kozela mosusu biso tozali kozela mosusu te biso tozali kozela kaka ye oyo ayaki mpe ye moko akozonga lisusu na nguya moko makasi mpe na nkembo moko monene oyo azalaki mpe azali mpe kozali koya oyo azali nzambe na nguya nyonso lokola likomi na bule ezali koloba wana tokola soki tolingi tolandisa oyo mateya toyokaki lobi tala mwa makambo tokotanga mwa makomi moke oyo tozali komona na kondima na kala mpe tokomona na kondima na sika ezali 43 na verset 1 bobosana te ete ntango biso tozali koteya kuna na oyo ezali tozali kotanga makomi kuna na kondima na kala toyeba ete na oyo ezali bandimbola ya ebandeli kuna baza kosolola ntina ya yave kasi na francais bazoloba oyo ezali eternel ezali na suka te wana ntango tozali koloba nkolo yeba ete mokongi ye nde akelilola mpe se ntango tozali koloba dieu to nzambe yango nde ezali kolakisa elohim na ndenge ya bandimbola ya kala kasi mpe tolingi koumela na makambo wana ti ezalika mpona koloba mwa moke na oyo ezali ntina likambo oyo kotalelaka Esaïe 43 na verset 1 kasi sasa epi lokola nkolo azali koloba oyo ye akeli yo oyo yakobo mpe ye nde abongisi yo Israele kobanga eloko moko te mpo nete ngai nasombi yo ngai moko nabengi yo na nkombo na yo yo ozali oyo ya ngai. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, ntango tozali kotanga kondima na sika tomoni ete ye apesi bomoi na ye na ntina na biso kasi lokola yave te na lolenge na ye na oyo na ndenge azalaki na nzoto na ye ya molimo kasi na tanke Yesu tozali komona ete babongoli mpe kombo wana
Yahshua. na ebandeli Ici, dans ce na contexte, makomi ya qui kale se ezali trouve dans Yahshua. le monde, qui se trouve, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on Bato utilise nyonso la bayebi forme yango. grecque Jésus Lelo tokolobaka dans na presque forme na toutes yango ya les bagrek, langues, mais ndimbola ya j'ai grek également Yesu la traduction o Jésus. hébraïque. Kasi nga na oyo ezali ndimbola ya hébraïque Partout on trouve naza soit nango na Yahvé biro dans na l'Ancien ngai Testament, soit na kondima Yahshua na dans kale le Nouveau ezali Testament. Yahweh Le nom Yahvé se to te fond Yahshua na kondima dans na le nom kala na Yahshua kondima na et signifie sika le Seigneur Sauveur. Le Yahshua Seigneur elakisi ete nzambe Sauveur. Yahshua Nkolo azali Sauveur. mobikisi Yah ezali Yahvé Sauveur. Non, Shua Yahshua, c'est-à-dire ye nde Yahvé mobikisi Sauveur. ye nde azali Yahvé mobikisi Qui est Yahvé Nkolo dans azali l'Ancien Yahwe Testament na kondima na devait kala être Yahshua ye dans le Nouveau bongaki ata Testament. Et koma c'est pourquoi Yahshua na Paul a kondima na également écrit sika aux Corinthiens, atina yango Paul akomi na personne ne Bakorinte peut dire moto moko takoki koloba Jésus-Christ ete est Yesu le Kristo Seigneur. azali Si ce Nkolo n'est pas soki le kaka te Saint-Esprit. na nzela ya Et Molimo le Santo. Saint-Esprit est le même Esprit de Dieu Molimo Santo ezali dans kaka molimo l'Ancien moko ya et dans Nzambe le Nouveau na Testament. kondima na kala mpe na kondima na sika. Ésaïe 43, Totalelaka Esaïe 43 verset 15. na verset 15. Ésaïe 43, Na Esaïe 43 verset na 15. verset 15 Nous lisons le texte suivant. tozali kotanga likomi oyo te ngai Nkolo Je suis votre saint nazali oyo azali mosantu na bino nga mokeli d'Israël, oyo ya votre Israele roi. nga nde nazali mokonzi Ici, il na n'est bino pas seulement le e sauveur, awa azali kaka le mobikisi rédempteur, te to ici, il est le mosikoli te créateur. awa Ici, azali il est le roi. mokeli ye azali Ici, il est le nkumu saint d'Israël. mokonzi ye azali bule oyo na Le Israele roi. Nous avons lu mokonzi hier, tomonaki yango lobi nous sommes venus biso saluer toye le roi, mpona nous ete voler, tokoka lui rendre hommage. kopesa mbote na oyo On nous mokonzi parle oyo ici abotami mpe de ce tozonzele roi-là, matondi de ce roi. bazosola biso na ntina Isaïe mokonzi 44, wana na Isaïe 44 Isaïe na 44, Isaïe 44 versets 6 à 8. na verset 6 à 8 Ainsi parle le Seigneur, le na lolenge roi wana d'Israël. Isaïe ezali 44, koloba verset 6. kolo Et son mokonzi na Israele rédempteur, le mpe Seigneur lisiko na des bosikoli na bango nzambe na Je suis le premier bibele et je suis le nga nazali dernier. oyo ya ebandeli Hors mpe de ya moi, suka il n'y a mpe pas libanda na de ngai Dieu. nzambe mosusu azali te amen. Quel témoignage d'une puissance oyo ezali litatoli immense. moko Quelle ezali force vraiment dégage de ya cette monene parole. mpe Grâce à Dieu, ce liloba sont ezali des paroles. kobimisa yango ya moko Et ces makasi paroles oyo sont na vraies. nzela na ngolu na Ici, nzambe ezali liloba na ye mpe liloba na ye ezali solo Et roi, ici, il est awa ye rédempteur, Seigneur de azali l'armée, le premier kolo et mpe le azali dernier. nzambe na bibele oyo Tu ebandeli ne mpe penses suka pas maintenant à nani azali Apocalypse kokanisa chapitre te 1. oyo elobi ekomami biso na Je suis tout le apocalypse monde. chapitre 1 Je suis le premier et nazali le oyo ya dernier. ebandeli mpe ya suka Voici, tala j'étais ete mort ngai et nakufaki je vis mpe nazali kobika pour toute éternité et mpo na j'ai seko été na relevé seko de la mpe mort na et du séjour des morts botola ba et de l'enfer. fungola ya Et kufa lui-même, mpe ya hier, aujourd'hui kunda et éternellement. Apocalypse 1, verset yazali 17 lolenge et moko 18. lobi lelo mpe libela na liboko libela na bela apocalypse 1 na Allons-nous verset 18 poursuivre mpe biso tokoki kokoba notre lisusu lecture dans na Ésaïe botangi na biso na 44 Esaïe à 44 partir du verset 24. wana kotelaka verset 24 Ésaïe 44, verset 24. Ainsi Esaïe parle le 44 Seigneur, verset ton 24 rédempteur, yango nde elobi qui t'a nkolo formé mosikoli na dès yo ta oyo naissance. yabongisi yo uta Je suis le kobotama na yo Seigneur ngai nazali qui nkolo fait toutes choses, oyo azali kosala qui makambo nyonso opère toutes choses. oyo azali Moi qui ai kosala makambo étendu les nyonso cieux, ngai moi nde seul nasali qui ai lola étendu la ngai moko mpe terre, nabongisi mokili oyo na se oyo ngai nazalaki na verset ngai 25, qui réduit à néant les prodiges des oyo bavards azali et kobebisa fait oyo passer bamwango les nyonso mpe oyo ya bato pour des bazanga mayele insensés, mpe azolakisa bango ete qui bazali fait na marcher mayele les te sages mpe dans azali la koza na honte oyo et bazali révèle que leur bayele savoir n'est que bazali folie. Verset 26, mpe qui azali a komonisa bango compris ete la parole de ses mayele na bango ezali serviteurs kaka liboma et mpe ye azali réalise kokokisa ce qui maloba s'est annoncé oyo ya par basali ses na ye mpe azali messagers. kokokisa oyo nyonso
basakoli na ye bazali kolaka le Seigneur. lolenge wana nde ezali nzambe kolo na biso Lorsqu'il était dans la chair, ntango ye azalaki kati na nzoto lorsqu'il était dans la chair, ce qui ntango était Dieu, alazaki kati na nzoto était Dieu. oyo Était ye en effet azalaki caché, oyo ezalaki enveloppé dans nzambe notre ezalaki corps. katikati Homme ya en nzoto wana apparence, omoni mais boye Dieu azalaki au fond de mutu lui-même. me na kati Comme na nous ye l'avons nzambe dit ye bien moko souvent, azalaki na ces ntina oyo deux tozali aspects koloba étaient nécessaires lolenge na pour ye que ezalaki la na rédemption butu de ya pona ete l'humanité na nzela ale na puisse yango s'accomplir. lisiko Il mpona devait être mokili Dieu yango pour ekoka pouvoir nous komonisama élever à la condition divine. ye akomaki Combien de azalaki fois nzambe devons-nous mpona mema encore biso le mpe na souligner bonzambe mpe ici? biso tokoki koloba yango lisusu Tous awa ceux qui pensent ete baoyo qu'il ne bazali s'agit là kokanisa que d'une doctrine awa ezali kaka tolilakisi moko boye biso tosali en resteront vides. bango bakozonga na kati na yango Écrivons-le eloko ezali une te fois avec un H, doctrine, et une fois avec deux bakoleka vide. bakotambolaka na kondima na bango na mateyo esalami na bato nayebi te ndenge nini tokoki koloba yango na monoko ya francais kasi nga nakanisi ete oyo ezali makambo oyo ya bonzambe ezali bamisu bazali kosala yango ekoma mwa moboko na bango po neti bamisu baza koloba nzambe ebele mosusu baza koloba mosusu nzambe azali kaka moko mpe bazali koswanaka na ntina oyo ya makanisi ya bato kasi ezali ndenge wana te awa ezali emoniseli ya nzambe katikati na mwana biso tokoki kozongisama te na oyo na ndenge oyo ya bonzambe soki ye moko te akomaki mpe motu mpe soki mpe afutaki oyo ezalaki motuya ya masumu na biso mpe soki ye apesaki biso te bomoi na seko na nzela ya ngolu nalingi lisusu koteya oyo ezali litangi na mokanda na Zakari na Esaïe 44 kolandaka yango na mozinde na yango na verset 6 ete nkolo azali roi mokonzi mpe komama ete ye akozala mokonzi na mokili oyo na mokili mobimba. Zakari na chapitre 14 mpe wana tomoni ete eza na litangi moko biso toyebi malamu na verset 9 Zakari 14 nkolo akozala mokonzi na mokili mobimba oyo na ntango wana nkolo akozala kaka ye moko mpe nkombo na ye ekozala kaka nkombo moko. Amen. Kondima na kala komona ezalaki Yave nde azalaki mokonzi mpe sasa natangela bino likomi moke na Apocalypse na chapitre 11 na Apocalypse chapitre 11 na verset 17 bazali koyebisa biso bazali kotatolela biso oyo ezali elandani na Apocalypse chapitre 11 na verset 17. Nous te rendons grâce, tozali kozongiselo matondi nzambe na nguya nyonso oyo azalaki mpe azali pone tuyokoti na bozwi na yanguya na yo nyonso mpe yozwi bokonzi na yo biso toyebi te na kotalelaka na kondimana na sika biso mpe tokodonda na ye elongo tokokunza na ye elongo soki nakoki kotanga yango na a partir ya chapitre 20 ya Apocalypse yango ekomami ete biso tokokunza na ye elongo. Apocalypse chapitre 20, l'Apocalypse chapitre 20, dernière partie du verset 14. Du verset 14. Ils revinrent à la vie et régnèrent en tant que roi avec le Christ. Badondi kuna na Christ. Dernière partie, Apocalypse 20, verset 4. Ainsi, Apocalypse 20 verset 4. Nous dit dans le Nouveau Testament, soki bino boyebaki ngai bino mpe bolingai koyeba mpe tata na ngai mpe wana biso na nzela ya ngolu toyambi na oyo nzela na emoniseli oyo ezali likabo ya koyeba ete nkolo na biso ye nde azali Emmanuel,
avec nous. Il y a aussi cette parole dans l'évangile selon Luc, chapitre 10. Il y a également encore une réalité aujourd'hui pour toujours. Chapitre 10, verset 21 à 22. Verset 22. Verset 21. Luc chapitre 10. Jésus s'est réjoui dans Yesu asepeli na molimo mosantu alobi nakokumisa yo nkolo tata na lola mpe na se natini ete yo obombi makambo oyo na bato oyo na mayele mpe yo fungoli yango na bana. Car tel a été ton bon plaisir. Il m'a été remis par mon Père. Et personne ne sait. Et le Père. Plutôt personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, ni à qui le Fils veut le révéler. Il vient d'une révélation. Permettez-moi de dire l'affirmation selon laquelle Jésus est le seul Dieu qui se donne une seule fois dans la Bible. Il n'y a que ce fait divin. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. nzela na Yesu Kristo nkolo na biso nalikobeta sete natina na kasi mateya oyo ezoloba ete Yesu azali kaka nzambe moko yango mpe ezali malakisi ya lokuta kasi ngai nazali na mokumba te komona ete bato nde bazali ntango bazali kososola mabe kasi bonge te oyo ezali litatoli moko ya solo ya liloba ebonge toyozwa oyo ezali makomi nyonso ya biblia ekomami yango tokozwa mikanda oyo toma Paul akomeli na mongomba soki tozwi na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 1 na verset 1 ngai poto Paul nabengami mpona kozala ntoma na Yesu Kristo na nzela ya mokano na Nzambe. L'Assemblée de Dieu à Corinthe, kopesa mbote na Assemblée ya Nzambe kuna na Corinthe baoyo bazuli batsekati na Yesu Kristo basantu babengami boye mpe na baoyo nyonso bazali komema nkombo ya nkolo na biso Yesu Kristo na esika nyonso chez eux comme chez nous. ezali pa na bango to epa na biso. Verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous tous dire Amen à cela? Amen na tina na yango na mozindo na yango nyonso yango nde bongi kosala oyo ezali liteya mpe biso tokomami na tina likambo oyo tokotali na mokanda ya Rome na oyo chapitre ya suka. Un résumé tout à fait merveilleux. Wana na ndenge moko ya mokuse me na bozindo na suka elobi ete oyo na suka ya makomi ya Paul ya toma Paul ezali na mutu ya monene mpe azali kobeta sete na makambo mosusu. Romains chapitre 16 na verset 25 na oyo azali na uya ya kolendisa biso na nzela ya kondima mpe kotalelaka liteya na Yesu Kristo kokokana na oyo ezali emoniseli ya mabombani oyo epesamaki epe ebombamaki kala tatango oyo ya kala kasi sasa ipi yango emoniseli biso mpe itatolami na nzela ya makomi oyo ya lisakoli otalelaka kumba nzambe oyo aza na suka te
na ba oyo etali bapagano mpona ete bango mpe bazwa kondima mpe botosi kati na kondima na ye nzambe na biso azwa lokumu kati na Yesu Kristo mpona seko na seko. Amen. Ezali lolenge wana te soki ekomami ete Nzambe asekwisi bakristo katikati na bakufi ebongi na biso tokoloba amen na ntina na yango lokola mpe tokoki koloba amen. Oyo amoni ngai mpe amoni tata mpe ngai nazali koloba na bato nyonso tokoka kotosa liloba na Nzambe na lilakisi na yango nyonso ntango nkolo lokola mwana na moto azali koloba ete tata azali monene koleka ngai wana biso tozali koloba biso nyonso amen na ntina na yango mpe tozali koyeba na wana na ntina ndimbola nini azali koloba ayaloba ete motu moko te ayebi ntango to ngonga ata memba mwanje kuna na likolo ata mwana yeme omoni yango kotalelaka Mark 13:32 biso mpe toloba amen na ntina na yango nangeti bato nyonso bayoka amen mpona amen ebima na biso nyonso wana motu moko atikala te tolobi ete na esika oyo ezali koteya te oyo bato baza na posa bakoka koyoka biso awa ezali solo nyonso ebongi ete yango etatolama. Yesu Kristo ye abotamaki ye amonaki abotamaki mpe alalaki na mwa esika oyo babokolaka bampate mpe ye bakataki ekongenga kolokola mobeko elobi yayaki na tempelo wana nanu Nzambe nanu azwa mbula ya duza te to abotama te. Nzambe azali oyo ezali molimo mpona seko na seko wana yeba te bandeli moko ya sika ebandaki kati na Yesu Kristo lokola nkolo na biso wana tanke mwana na ntina ete akoka kobimisa bana basi bana mibali ebele na Nzambe nyonso wana ebongaki ezala vraimen pole mpe biso totatoli yango mingi na esika oyo mpe tondimi ete Nzambe akopesa ngolu na ntina ete bato nyonso bakoka kososola yango ikoleka na 1 Corinthiens 15 balobi ete liloba oyo bazali bato kokima yango mingi mpona ete yango ezali kokokana na mateya na bango te. Nazali komiyoka te nazali malamu na kati na nkolo mpona ngai nakangami na oyo ezali bandimbola moko ya bato te to ya binzambi te na ngai nazali kaka koteya liloba mpe kaka kosuka epai liloba esuki nsima ya ntango tokoki koloba amen biso nyonso na kouta na mitema na biso mobimba kotelaka 1 Corinthiens 15 na verset 23 kasi moko na moko na oyo etali ndenge ye moko aye le Kristo lokola oyo ya yambo liba oyo bazali katikati na Kristo ntango ya bozongi na ye na nsima nde soki ekokoma ntango ye akozongisa bokonzi na Nzambe oyo tata nsima na ye soki akonzi akani ati oyo ezali nguya nyonso tu bakonzi nyonso tu mpe wana ye akogumela lokola mokonzi ti ntango yeme ntango ye akonyata baenemi na ye nyonso na matambe na ye Somme 70 mpe enemi oyo asuka bakonyata na makolo na ye ezali kufa mpona nyonso atie na se ya matambe na ye ntango ye akoloba ete nyonso tu etosi ngai mena aye moko akozongisa na oyo apesaki ye nyonso mpe alongolaka te eloko moko te na lolenge ete nyonso tu ntango yango ekokita na matambe na ye ye moko mwana akomikitisa na oyo apesaki ye nyonso na ntina ete Nzambe akozala nyonso kati na nyonso. Amen.
Amen. Amen. Nous disons également Amen. Amen. À ce que notre Seigneur a Nakene te kolo na biso. après sa résurrection, à Sima savoir, sekwana lobi te. je monte vers mon Kete ngai na Dieu, mate pa ya vers tata votre nzambe Dieu, na ngai pe nzambe na vers bino. mon Père Pa ya et tata na vers ngai pe tata na votre bino. Père. Qu'est-ce que cela me prouve? Nini yango ekoki kolakisa biso to sommes ete nés ete et biso engendrés de Dieu tobotami mpe tobimi katikati na Nzambe lui a été lolenge moko ye par l'Esprit. botamaki na nzela ya Seul molimo Père céleste. ezali kaka tata na ye moko azali na Notre likolo Père. epe alakisaki biso tobondela tata na biso En référence à lui, mais notre Père tata na biso oyo azali na likolo tika ete kombo na yo ebulisama mpe sasa ye plutôt koka kozonga na oyo ezali kombo est un terme tata ezali kaka ndenge ya koloba ndenge ya kolakisama mwa tata moko motu moko azali na bana ya mibali mpe basi oyo azali na bana te ya basi to ya mibali akoki kozala tata te qu'il soit homme, qu'il soit l'homme qui ezala mwasi qu'il soit homme, qu'il soit ce qu'il veut, il peut to être azala enseignant, ndenge il peut nini être professeur. akoki Mais kozala il n'espère que molakisi s'il a moto des mayele fils, bakobengaka tata soki azali na bana eux qui ont le droit de l'appeler ezali père. bana wana nde Et bakobenga eux ye seuls, tata personne d'autre. kasi motu Tout le monde mosusu ne te peut pas venir et dire motu moko akoki koloba ata aloba oyo te oyo seulement tata ceux tata qui sont véritablement nés ezali de kaka Dieu, oyo qui babotami sont kouta devenus na enfants de Nzambe Dieu, oyo et bakomi qui ont bana le na droit Nzambe d'appeler ainsi bango nde leur bakoki Père kobenga qui est Nzambe aux tata na cieux. bango azali oyo na likolo Ils ont le droit de l'appeler ainsi Père. tokobenga ye boye Il ne tata s'agit pas ici du kasi titre de ala Père, ezali te car il kozwa est en oyo effet mokumba le oyo ya Père tata de tous ceux qu'on appelle enfants. Et il dit déjà dans l'Ancien Testament, en batina référence oyo nyonso au Fils, babengi bana me ye azotalela je kaka serai bana pour lui un Père. ekomamaki deja ete 2 Samuel 5, nakozala verset 14. mpona Et il ye sera pour te moi Samuel un fils. 5 Vous verset connaissez 14 ce ye passage akozala de l'Ancien mpona Testament. ngai mwana Je vous le lis dans le Nouveau Testament, ngai nakotanga afin que yango vous sachiez na que cela kondima est na également sika écrit ainsi. mpona bino boyeba ete Hébreux yango mpe ekomami boye chapitre 1, na Hébreu chapitre 1 Hébreux chapitre 1, nayebelo chapitre 1 4, na verset 4 na verset Hébreux 4 chapitre 1 du verset 4. Hébreu Et chapitre il 1 na verset 4 est ainsi devenu ye d'autant plus grand akomaki que les anges, que le nom monene qu'il mingi a reçu na lolenge ete en meme na baange bayebi ete nkombo oyo azwaki na kokita na yango ezali koleka nyonso Mon père tata na ngai s'appelait Franck. nkombo na ezalaki Frank Mon arrière-grand-père aussi. koko na ngai mpe ya kokolino na ngai mpe biso ezali komema nkombo ya tata na biso yango ekomami awa ete etika ete nkombo na ye ezali koleka oyo ya bamwanzi mpona ete ye azwi yango na kokitana nkombo na tata mpe ya mwana yango ezali kaka nkombo moko na kati na yango olobi mpona biso ezali na nkombo mosusu te oyo epesameli bato na se oyo kaka toki nkombo na Yesu Kristo nzela na yango kaka nde tokoki kobikisama toyelaka acte 4 na verset 12 na Hebelo 1 na verset 5 na mwanji nene nzambe alobaki yo ozali mwana na ngai ngai naboti yo lelo mpe esika mosusu otaleli mwaka 2 Timothée 5 na verset 14 yo ozala mpo na ngai mwana ya mobali totali mpe kiteni ya verset 6 il dit encore à propos du temps où il alobi susu na oyo ya ntango introduira le premier-né parmi ya les hommes. kokotisa oyo ya liboso kati na bato bisomo nono na verset 5 ete bamwanzi nyonso bakitisa batambe na bango liboso na ye bagumbama liboso na ye mpe yango ezali kokoba mpe kokoba na ndimi ete biso sasa epi tokozala baoyo bazali sembo na ntina ya likambo oyo mpe elobi na pokwa nalobaki ete boni kati na bino bazali kotanga oyo ezali babroshir mpe ngai nakoki koloba ete ngai nazwaki ntango mingi te mpona ete bato nyonso
la main. Cela m'a Kwa donc beaucoup kotombola réconforté. lobo Et yango nous partons epesaki nga donc makasi convaincus mingi mpe biso que tout le tokoki monde koloba non ete seulement écoute, ezali biso mais nyonso kaka lit tozali aussi. kaka Mais koyoka te me bazali n'hésitez mpe pas à kotanga lire le livre Le christianisme traditionnel où nous avons développé un teya certain nombre de botanga points o et livre nous oyo ferions christianisme bien de le traditionnel consulter na nzela wana afin biso mpe tokomi d'avoir makambo ebele immédiatement sous esi la main ndenge na les biso passages bino bibliques bokoka nécessaires komona et de makomi nous ezali laisser na motuya convaincre par mpe la bino bokoka parole et à kolongwama travers na nzela ya la liloba parole. mpe kati na liloba. Passons maintenant brièvement au sujet Tokende du na baptême. mokusa Ce na nom mokuse a na déjà oyo etali été libatisi évoqué. biso tosi Jésus a tolobaki na dit ntina ya kombo allez oyo dans le monde entier, yesu alobaki faites ete bokende na disciples mokili parmi mobimba toutes les bosalela nations, bayekoli na mokili enseignez-leur mobimba et mabota nyonso baptisez-les lakisa bango au mpe pesa bango nom. libatisi na Au Seigneur. kombo kombo oyo ezali Il na doit bomoko donc y avoir un seul nom ebonge ete pour kombo les ezala trois. kaka moko mpona nyonso misato Révélation de Dieu, le Père, le komonisami Fils et le Saint-Esprit. ya nzambe ezali ete tata mwana mpe Il faut molimo qu'il y ait un santo seul nom pour les yeba trois ete na manifestations. bango nyonso Tu to ezali kaka lui na kombo donneras moko le nom de Jésus, yokopesa ye kombo na car il yesu sauvera son mpona ete ye peuple akobikisa de libota ses na ye péchés. na Matthieu 1, masumu verset na 21. ye C'est bango ainsi Matthieu qu'il 3 fut verset appelé 21 na Jésus, ntina yango ce babengaki qui ye signifie yesu Emmanuel, nde elakisa Dieu ete avec emmanuel nous. nzambe Son kati na nom biso était kombo na ye Jésus, ezalaki mais yesu lui-même était kasi ye moko Emmanuel, azalaki Dieu emmanuel avec nzambe nous. katikati na biso L'avons-nous compris? bino mososoli Nous yango voyons-nous clairement, omoni yango na comme le bokole Seigneur nyonso l'a demandé, puis a dit, celui qui m'a vu a vu ndenge le ntango Père. toma biso oyo amoni ngai amoni tata lelo oyo Nous nous intéressons biso à mpe toali deux aspects concernant le kotalelaka baptême. makambo D'une part, mibale na oyo qu'il soit etali célébré libatisi selon les ngai principes nalobi te ke bibliques. D'autre part, qu'il yango soit ebongi ete esalama na administré à ndenge des moko personnes qui oyo ya se sont biblia mpe yango consciemment epesama na engagées bato à oyo suivre vraimen bango bango na le mitema na Seigneur, bango moko bandimi qui balanda sont nkolo passés du chemin large oyo au balongwe kuna chemin na nzelo oyo ezali étroit, komema monene na pour kufa reprendre mpe les bazongi paroles na du nzelo ya Seigneur moke dans Matthieu 7, lokola nkolo alobaki na matthieu large est la 7 porte alobi ete qui mène à la monene perdition et ainsi de ezali suite. ekuku ezali Je voudrais kokende na également lire libebi ce passage ekotangela afin bino de mpe likomi laisser le oyo Seigneur na s'exprimer tina ete lui-même. nkolo ye moko akosolola na Matthieu bino moko chapitre 7 na Matthieu chapitre à 7 partir du verset 13. na verset 13 Entrez par la porte étroite, bokota na oyo car ekuke oyo large est la porte ya moke et mpona spacieux le ete chemin qui monene mène à la oyo ezali perdition, ekuke et oyo nombreux sont nzela ceux nango ezali qui komema na y libebi entrent. ebele ya Verset bato 14. bazali kokota kuna En na revanche, la verset porte 14 est étroite et le chemin nzoka qui nde mène à la vie nzela est oyo ezali étroit, komema et na rares bomoi sont ezali ceux moke qui le trouvent. mpe ebele mwa moke kaka bato bazali komona yango Aussi dans Luc 13, 24. Nous sommes na Luc prêts à 13 baptiser, 24 mais nous biso ne ozali pembeni sommes mpona prêts à kobatisa baptiser que des me biso personnes ebonge na qui biso ont batize kaka bato basali libiki bango moko na nzambe mpe bango bamonaki bakutani na ekuke oyo ya moke mpe yesu alobaki te ngai nazali nzela mpe solo ye nde azali po ekuke oyo ya moke biso tobongi tokota bato bali kokota totanga na jean 10 wani kokende lokolo ekomami ete moyibi ye akotaka kaka na esika oyo ya ebongani te yango nde ezali moyini ndenge asalaka utakala ete moko na moko akoka kosala libiki na nzambe asala libiki ya bolimbisa masumu na ye ete molimo na nzambe eye katikati na bango ntango bazali koteya sango malamu wana bango bakoka sango malamu bango bazwi vraiment oyo conscience na bango ete bango mena bakutani na nzambe bango bazalaki na nzambe te na espoir moko te na mokili oyo kasi sasa ye mpe bango baye epai na nzambe babeleli nzambe mpona ete okoka kobikisa bango bakoka kobelela baloba ete nkolo yokelanga mawa tika ete ngolu no ezala likolo na ngai
tuna muzusu oyekaka te na ngomba oyo koti na ngomba mosusu toke topesa bato libati na nkombo ya tata mwana moto molimo sapu me kasi na nkombo moko oyo nyonso bangi kozwa libatisi na nkombo na nkolo bayebe ete ezali nzela oyo ya moke mpe batika nzela oyo ya monene na oyo nyonso ezali katikati na mokili oyo ezali te kokoma moto moko oyebani na koteya makambo ya boye ebongi ete yango ekoka koteyama na tina ete ngai mpe biso nyonso oyo tokutani na nzambe na ndenge moko ya malamu mpe bino oyo ebongi ete bokoka kozwa libatisi bokosala vraiment na boyokani moko oyo ezawuti na mosembo na mitema na bino na nzambe yango nde petro azali koloba po talobi ete boyokani moko Pierre 3:21 ya boyokani moko ya solo na nzambe yo tiki nzela oyo ezali ya monene ezali komema na kufa mpe tiki biloko nyonso oyo tokangamaki na yango oyo ezali komema biso na makambo oyo ya esengo wana nzela ezali komema na libebi na dini te biso tokoka kotelema mpe biso tokoka kozonga oyo conversion ezali ete kozonga kometambola so nzela ya kala te kasi yo ozongi obaluki ozonga oluka esika ni ekuka oyo ya moke nzela oyo ya moke ezali komema na bomoi oyo nyonso abiki yango na nzambe akoki koloba te iyo ngai na bongwani ngai natiki nzela oyo ya monene ngai mena nazali kolanda nkolo ngai nazali pemeni ya kokokisa na nzambe boyokani moko na oyo ezali sondo na nzela ya libatisi petika yango ezala bongo lobi biso totangaki na mokanda Jérémie 31 ete nzambe apesaki elaka ete akopesa elaka moko ya sika mpe ya kopesa kokoma mitema mabeko naye na mitema na biso nzambe mpe alakaki yango akopesa biso motema moko ya sika motema moko ya nsuni oyo ya libanga te bato mingi bazalaka na mitemo ya libanga eloko moko ekoki kokota te kasi ntango liloba ezali kobeta nzambe azali kokela eloko moko ya sika na ntina ete moto ya kokakoyi yoka ete ezali kolo nde azali kosolola na biso kotalaka mokanda ya baroma na chapitre 6 na verset 3 biso tokundami na ye na Kristo na nzela ya libatisi wana kobindisama na mai ezali kaka te eloko moko yo ozali kosala yango ozali kolakisa ete moto akufi na Kristo kati na ye moko mpe na mokili na makambo nyonso to ezalaki komemama na ye babakaki moko na ekolusu na Kristo mpe sasa ye mpe bakundami na ye yango babengi kozindama elakisi ete okangi moto na se ya mai owumisi ye kuna nde elakisi ete ye akufi ezali te ntango oyo otie moto na se kuna nde ezali okonte kasi oyo ezali na motu eloko nini ezali koleka kati na biso na ntina ete ntango biso tokotaki kati na mai tokundami na Kristo bazali bososoli yango kokundama ekoki kosalama mpe mbangu oyo bate ntango inondation ezali kosala bomonaki yango na ntango na Noa mpe na mboko na Bangladesh inondation mosusu eyaki mpe ekundaki bato ebele omoni ete awa tokoka komikosa te biso moko tokokosa bamisusu kasi biso totelema vraimen na bosembo nyonso liboso na nzambe mpe tolobi ete nkolo na ngai nalingi kobunga te ngai nalingi kozala oyo ya yo nalingi kolonga na nzela oyo ya bato ebelebele bazali kolanda nalingi kolanda kaka oyo eteyami na elobano mpe ngai nakondima yango mpe nakomema yango na ndenge na solo yango mpe ezali na motuya mpona ete nkolo alobaki lateya bango bakoka kobatela oyo nyonso ngai napesi bino liloba nyonso na nzambe ebongo ete yango ekoka kolakisama
esengo moto azali komikitisa na liloba na ye wana kuma biso tozali koloba na oyo etali bandeko ebongi na biso tobakisa ete biso tozali baoyo bakoti na ndenge moko oyo ya makambo ezali kokende oyo biso nano tomona te uta bamikolo ebele kala biso tozali kokanisa na ndeko na biso Branham oyo na juin 1933 amonaki ndenge nini makambo ekozala na suka mpe makambo oyo nyonso tu ekoleka tina ntango wana basi ezalaki na basika na bango mpe soki ndeko moko kati na Kristo azali kokanisa ete esika nzambe apesi ye ezali malamu te biso wana tokoyebisa ye nzambe esenga nzambe apesa ye ngolu de reconnaître cette place. Koyeba epai nini nzambe apesi ye epai na mokili mponi oyo nzambe soki apesi esika ezali malamu soki mpe nzambe akoki kopesa eloko ya malamu ezali kaka kopesa yo mwasi oyo eloko ya motu ya nzambe akoki kopesa na motu ezali mwasi kasi mwasi oyo ebongi ete azala na pembeni na ye azala oyo lisungi azala lisungi pembeni na ye te eloko bazali koniata na makolo te to azala oyo bazali konyokwa mpe mwasi oyo mpe akoka mpe kodondoa likolo na moto te lokola Paul alobi yango ebia esika na nde batheologien bato mayele bakangami na esika wana mo balobi ete makambo oyo Paul alobaki ete ezali ke Paul azalaki kolinga basi te ye azalaki ndenge wana te naboyebi ete mwasi azali kitenu ezalaka toujours na bolembu azali etina ya nzoto ezalaka toujours na bolembu botalelanga mamonanga na ndenge mabe moko te ndenge nazali koloba na ebandeli nzambe azali kosolola na Adamu wana na nzela wana Satan ayaki kosolola na nani na mwasi pe ye ayokaki oyo monguna abongolaki yango nde makambo ekomaki na ntina na yango Kristo ye azwaki ete nzambe atimaki ete na nzela ya mwasi ya koka oya na nzela ya mokobotama na nzela ya mwasi me balobi ete oyo moseka moko akobota mpe bakobota mwana wana Emmanuel eyebi ete sasa ye mpe nzambe mpe na nzela yango alukaki mwasi oyo yango nde ezalaki Mari mpe mwasi na libala ya mwana Mpate azali mpe kiteni ya ye moko mpe nyonso ekozala na esika na yango azali kobika na ntango oyo basi bakomi batomboki oyo bango bazali komona ete ebongi ete ndenge ebongo akobika na bato ebongi ezala nde na mibale ebongi ezala ndenge moko yeba ete nzambe asi asala mwango na ye abongisa yango na katikati na mwango na ye esengo na moto oyo akoki koloba kaka iyo na oyo nzambe balobi esengo na bango mpe basi oyo bazali oyo mpe bakoki kosala likambo na ndenge moko oyo mokano na nzambe 1943 mpona malobaki ete basi bakotika bisika oyo nzambe apesi bango mpe babanda kozwa toka mposa ete babanda kokende kovote mpe bakota na bokulaka ya mokili oyo to politike mpe nyonso koleka na maboko na bango mpe biso tozali komituna lelo motuna mpe ngai nazali ala lokola mpaka oyebi awa ete mpaka elakisi nini soki ezali mwango na nzambe oyo nde ezali kotia alima kati na mokili wana mbula na mbula biso ezali na ndenge mosusu te ya kobongisama ya mokili tomona bato ngomba oyo to bato bazali kokende mosika na liloba na nzambe
bango babaloli mokongo na bango na liloba na Nzambe ebonge ete libota famille ekoka kozwa esika na yango katikati na liloba na mutako kozwa esika na ye mpe bandeko na biso basi bokoka koyeba ete Nzambe akosala bino ngolu bokoka kozwa esika oyo Nzambe apesi bino pesi yango soki epesamelaki Paul akomelaki bango na ntango wana mpe biso ezali kondima susu lelo ete basi mpe bazwi Nzambe apesi bango basuki ya milai mpona lokumu na bango Paul alobi ete soki milai epesameli mwasi lokola oyo ezipeli moko ya lokumu ezali kokomama ete soki moto azali komema suki ebele ezali soni mpona ye mpona biso liloba na Nzambe nyonso ezali na motuya ezali na mosala oyo soki tozongi tobongwani katikati na nkolo ezali na lingomba moko te me na nkolo ebongi na biso tokufa kati na biso na makambo nyonso na ntina ete tokoka kobika na Kristo soki yango esalami te eba ete oyo ndenge na yo ya kondima kozala kaka na pasi mpona ne biso na posa na biso ezali ete tokoka kozala bana na Nzambe me toni kobika kaka ndenge ya alingi te tokolataka bilamba na biso ya kala tobongisi ndambo awa to ndambo awa nyonso ne ekoki te na miso na Nzambe mwana na nga mobali mpe mwasi pesa nga motema na yo kotalelaka Nzembo 23 na verset 6 epesa bomoi na biso nyonso epai na Nzambe oloba ete ezali so ngai nazali kobika te ezali yo nde ozali kobika tikate mokano na yo kwa kosalama katikati na bomoi na ngai bonge ete tokufa na Kristo okufa kati na yo moko kati na yo mei soki totali na ndenge toali komema bomoi na biso nyonso esuka tobanda bomoi moko ya sika na Kristo kokoka na liloba oyo epesameli na Bakorinto na 2 Corinthiens chapitre 5 na verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Tumutali kati na Kristo ya kumekelamu ya sika makambo ya kale eleki biso aleki koteya te na bato oyo bazali bato na kala bato oyo ya kala kaye moko na Yerusalemu ya sika koyi kokota te soki batikali kaka lokola bazali tolingi bato babotami na sika babotami na sika mpe bakoka kobika oyo nyonso tunkolo apesameli bango na tina ete ntango mokolo na Yesu Kristo ekoya biso tokende elongo na kolekaka na oyo tondimaki tomona yango moni ezali mokolo nini ya monene yango ekokozala yango ekosala ete biso nyonso tokutani na nkolo mpena na mipembe na mipepe mpe tozala na ye ntango nyonso na ye elongo yango nde ezali oyo tino biso ezali kolandela mpona koteya liloba na Nzambe ezali te ozwi mwa bapentire na yo obongisi kaka mwa moke likolo moto moko takoki kozwa oyo mwa kitenya elamba oyo ya sika na oyo ya kala kangisi yango idolobi ete okoki kozwa bino ya kala te na oyo ya sika te ndenge wana te bomoi ya sika esengani na bato oyo bazali na mitema ya sika na molimo ya sika ezali nde bato wana Nzambe ani kosala mpona biso nyonso lelo tozali kolomba ete yango ekoka kokokisama na nguya ya makila oyo esombi bango na nguya ya liloba na nguya ya molimo osamba mpe na ntango ete biso tokokende na nkembo na mwana na mpati mpe na ntina na yango eteya yango mpe ekoki kozala oyo ekuke oyo ya moke mpona kotambola na yango na ntango wana bino bokoloba na ngai ndeko molingami topesi yo matondi mpona ete yo oteyaki biso liloba na lolenge ete Nzambe apesi biso ngolu na ye mpe ye asungi biso
du salut. na ntango ya lobiko. À lui, notre Seigneur, Na ye nkolo na biso mpe mobikisi soit la gloire et la louange lokumu masanzo likonetolama mpo na seko na seko. Amen.